le Seigneur, to simono so mote lisusu koleka koya katikati o banda ko bino. Tika ko la biso alika na koyeba ko pamola bino banso esika ekoutami bino. Na zaliko me présenter, je suis votre humble serviteur, le frère Alphonse Kiapuntingi. Oyo azali bongo prestataire, il y a journal de biso Kongo mo Christo Basango. Kongo mo Christo Basango ezali info to basango o to pesa kana bino na mai matali biso ba Christo. Bongo pona koyeba kofungula basango na biso na mkona lelo. Ya liboso toni kolobela basango oyo tozalaki nango katikati na mboka ya Dublin. Awa na Irlande to précisément na Dublin. Ya basango oyo wapi esela kolika ya ndeko na biso George Nsinga oyo wapi tosolaki kobungisa katikati mboka oyo oyo tosolaki bongo kokende ko zongisa nzoto waye na lilita kuna na Belgrade na Tala. Yango bandeko na bino ya Kongo mo Christo basango ba lisusu boso na bino pona kolika na koyeba kopesa na bino ba nouvelle oyo mai manso elekaki malamu pe bandeko organisateur basila kosala makambo manso na lolenge elikanaki bongo bandeko oyo bazalaki wana te Kongo mo Christo basango apesi na bino merci kasi tokoyeba kotia bino extrait bongo na extrait oyo wapi lolenge nini enterrement oyo esilaki koleka katikati na mokolo na samedi to na poso elekaki lolenge nini famille to bandeko banso bazalaki wana lolenge to kendaki kokunda ndeko na biso tolanda. Thank you. Nayo kuna likolo. Alléluia. Et je crois qu'on doit tant et belleté. Nous voulons juste remercier tout un chacun, mettre au paix Satan, peut-être dans la famille. Oyo bandeko oyo bauti na France. Et soki barozala na quelque chose, ndenge to salaka, et bakoki ko loba quelque chose. Et puis je veux tout simplement aussi ko loba na biso nyonso. Je crois que quand on kota na cimetière, il y a, c'est une leçon toujours sur le long la voiture, tout le bien était. Quand on kota na cimetière, c'est une grande leçon. On a été battu, il y a quelques jours, il y a quelques
jours, quelques semaines, il y a 2 semaines, 3 semaines, mais aujourd'hui, voilà, ça change. Je crois que tant que en réalité, il y a loi, personne ne doit nous prêcher. Il faut que nous loi ait prêché Bissomoko. Et je crois que tant que dans la situation, nous devons nous-mêmes nous repentir, nous devons nous-mêmes nous tourner dans le mal. Alors c'est pourquoi et puis juste la famille, ils vont dire quelque chose. Juste I don't know, I think that we know that there are some people here that don't speak French or they don't understand French. What we are talking about is that we just arrived to the not the final address, but it's a temporary address for our brother. We know that, as we said yesterday, through the preaching and even this morning, this is just a temporary address, because there is an eternal address, which is above all when the Lord will come. And when all of us, we will go and meet with the Lord. When we were coming in the car, we were just chatting in the car. We said something. When you come into the cemetery, is a message for all of us. When you see all the people laying down, that means yesterday, 2 weeks ago, they were like you and I. But today, they are in the graveyard. So our brother, that 2 weeks ago, there are some people who met him. There are people who talked with him. They ate with him. But today, like you see, we try to bury him today. So I think the death should be a teaching process for you and I, so that we can run away from sin and then to click with the Lord Jesus Christ. So as we're saying, that we are here just to, for the last time, we will not see him anymore. It's gone, it's gone. But you and I, we're still on this earth. So we will give a time to the family if they have to say just a word. And then when we finish here, we will ask, the Pastor Sami is going to pray. Then all we will go back to the place, as we said, that there are some few things that we need to share and then to give the feedback. So to see ici, alors bisonyoso, to zongi suna salle, pour na juste ko partager et le communiquer, pour na kopesa rapport na ndenge o nyoso et salam. Alors na yebete bandeko o ba out na France, so il va ko poussa na s'il vous plaît. Ça va. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, oh Yesu azali awa na biso. Yemba, Alleluia, 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 Alleluia na Yesu. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Ya solo. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Oh Yesu mwana Nzambe. Alleluia, moi, je préfère dire un mot. La famille trouve que Baruko Kate. Alors, tu repères ça, occasion à moi, ce gars dit un mot. Et juste le pasteur Sami va prier. Et puis, tu quittes ici, dehors. Et juste te tourner. Salle. I love you. I love you, Daddy. I hope you're still with me. And I hope you are still there with people who love you so much. And I hope God will
be there for you. C'est touchant. Quand l'enfant connaît que nothing can separate us from your love. Ni la mort, Even death, ni les anges, even angels. rien ne peut nous séparer de ton amour. Nothing can separate us from your love. Nous te disons merci. We thank you. Même si nous, tu as dit celui qui croit en ton nom Because you said that whoever believes in your name vivra éternellement. will live forever. Nous te disons merci Père We thank you, Lord, pour la vie de notre frère. for the life of our brother. Seigneur, Lord, souviens-toi de lui. remember him. Et souviens-toi de sa famille. Remember his family Nous avons entendu l'enfant. Et béni. and bless. Oui, This family, spécialement especially ses enfants. those kids. Ils ont un père. They have a father. Because you will provide to all their needs Selon ton immense bonté. according to your will. Merci pour ta paix. Thank you for your peace. Parce que Jésus-Christ est notre paix. Because Christ Jesus is our peace. Tu as dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. You said I gave you peace and Merci la kanti bauti kolanda basango o wapi to ba image to biblile wapi o esele koleka lolenge to saki intermède ko biso bongo basango na biso mibale to liko pesa na bino les meilleurs groupes gospel ya mboka o to siko ya katika na mboka oyo depuis 96 to ya katika na mboka o to moni lolenge nini ba église ici ko botama ebele kasi na église oyo atanke ba Kristo to ba oyo bazali ko kumisa nkolo to miko sala recensement na biso atanke bandeko na bino ya Congo Mokristo basango tomoni choral wapi oyo bapapa basili vraiment ko dominer na lolenge ya kokumisa nkolo bongo tokoyeba kolanda ya mbote tomonisa bino choral oyo la grâce bango nde basili kozwa motole oyo na plus de 20 ans oyo tovali na mboka oyo ya komona choral batata lolenge ni bazili koyemba bongo tokoyeba kolanda baimage oyo tomona pourquoi to choisir bango parce que tomoni bango bazali na palmarès numéro 1 bango nde soki tokopesa kalo na biso nkolo tokopesa yango mpa batata oyo tolanda choral oyo ya la grâce tolenge nini batata na biso bazali koyembela nkolo tolanda. La chorale qui a bougé la salle. Aujourd'hui, ce n'est plus la chorale qui va chanter, mais bien un orchestre des papas. Un orchestre composé des papas. Vous savez, comme on dit à la taction, il n'y aura que des papas. Ils sont où ces papas? Le papa pour chanter pour Dieu. L'orchestre des papas, c'est ce que nous allons accueillir maintenant sous l'applaudissement. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous accueillons les papas. Nous accueillons les papas. Nous les appelons vraiment comme surprise. Le papa, ils se tiennent comme si de l'unité. Le papa se tiennent comme si de l'unité. Le papa se tiennent comme si de l'unité. L'unité de Jésus-Christ.
Merci. Dans le niveau de la susu, bilili oyo, bon tu es sanabino, attaqué, ba Christo, to coupé sanabino basango, basango appelé qui 4-4 na mboka Mexique. Et ali bongo na une chrétienne tiré lors d'une fusillade dans une église. Donc, ba bandi ba côte 4-4 na lingomba, pe ba beti masasi, bongo bande ko na biso oyo ba Christo, ba siliko, bongisa, bongo oyo bango. Yango biso ko mo Christo basango, to ko bonde la bino bandeko, ko kenda lingomba, pe ko kenda ko bonde la pona nini ko eba ko sanjo encore na biso na memanso oyo ko leka katikati na mukili oyo tala esemonini epese na biso atanke ba Kristo katika na mboka oyo tovana Irlande tozabona na liberté ya kosambela nkolo nzambe kasi tolekana koyeba kokende na baeglise ezali mingi kolekende koyeba kosambela nkolo mpona nkolo azali kobatela biso mingi mpona nini oyo tozali vraiment kovivre na nkolo lelo kasi tala bandeko na biso mosusu na mboka na Mexique bango tala lolenge nini bazali kokende bongo kokutana balikama oyo kasi biso tozali bongo na opportunité ya koyeba kosambela na liberté nyonso yango ndeko lekana koyeba kokata tina lekana koyeba kokata angele mpona koyeba kosambela nkolo na kimia manso tika nkolo alekana koyeba kopambola bayebanso oyo bosi kolanda nyonso oyo lisusu. Merci mpona oyo basi bakosi connecte lisusu mpe kolanda baimage oyo bongo tokona basango misusu tondi kopesa na bino na Radio Télévision Congo Mokristo na émission na biso to bengi News Info Congo Mokristo Basambo. Bon on a samedi le 13 juillet 2019 dans Gongaya 17h30 dans Hôtel Plaza Crown Plaza na Blanchetown na Dublin 15 kuna tozali bongo na milolo minene ozali kolika katikati isika ezali bongo live concert ya ndeko na biso Bibish Bondo oyo babengi na titre Motema ya koleka na koyeba ko présenter album na epeli susu ko beta concert na live bongo bande ko banso esenga na biso ko kende koyeba ko soutenir bande ko na biso pona koyeba ko sanjola milulu o ekisena koyeba ko likana mikona le 13 juillet 2019 na ngonga ya 17h30 na Crown Plaza Hotel kuna na mboka na Blanchetown na Dublin 15 bongo bango bazali na invité lokola moko azali ko uta na mboka musika et Ezekiel Kabemba pele susu bazali na invité spécial mususu de konabiso le chantre monene le messager Redage Nzinga el susu akuzala elongo katikati na isika oyo bongo bango batie batike ezali na 12 €. 12 € bongo Airbnb ezali na 10 €. Bongo bana bazali bongo de 6 à 12 ans tika na bongo ezali 5 €. Kasi bana o bazali en dessous ya 6 ans bango bazali ofele. Bongo ezalaki wana basango ya Congo Mokristo basango tolokaki topesa na bino oyo wapi ezalaki ya oyo. Merci to comme les sous na basango mususu ozali nango ezali bongo ko lancer ko yebisa na biso que église les amis de Jésus bongo bazali ko organiser des jours il y a bénédiction 4 na lingoma bango samedi le 29 et dimanche le 30 juin 2019 de 16h à 19h. Bongo bango bazali bongo na thème la race des Élis. La race des Élis kuna wapi bakoyeba ko tirer yango na mkonda na 1 Pierre 2:9. Bango bazali bongo na milulu minene oyo bazali kosala na mkola samedi le 29 et dimanche le 30. Bongo milulu oyo kobanda na 16h kino na 19h et senga na biso baso bande ko ba Kristo to le ka koyeba ko soutenir milulu oyo et koleka oyo ezali bongo organiser pa ya ndeko na biso pasteur Sami Litofu. Bongo et azali na invité spécial topé guest spécial azali bongo docteur Gilles Tangata. Gilles Tangata azali musala nkolo monene oyo akuta mboka na Angleterre bongo ye akoleka koya katikati na oesika pona koyeba kolesa bana nkolo kasi basuki yona te bazali pe na ba chantre d'alternel o wapi basi ko bengisa pona koyeba ko vraiment ko booster to koyeba ko sanja na mokolo oyo le kamalamu bongo tozali na ndeko na biso frère Serge Ilunga to ebiye pazali mwemi monene oyo ayimbaka lokola ndeko na biso Carlito kasi to suki yona te bazali su na ndeko na biso mosusu mwemi monene mama na biso Serge Bibish Bondo oyo wapi bakozala katikati na esika bongo adresse oyo babengisi biso banso tokende na mokolo oyo ezali bongo na numéro 16 Weststone Drive Whitestone Business Park Clenaden Tala Dublin 24 oyo wapi esika makambo manso sila koyeba koleka bongo bandeko basili kotia numéro ya telefone te kasi boleka na koyeba kocontacte ndeko na biso pasteur Sami Litofe ye wapi akoyeba kopesa na bino bainformation manso lolenge ndi bokoki kokoma katikati na oyo esika bongo soki mpe bolingi contacter biso na 00353 87 73 229
bongo kongo mo Christo basango bakoleka na koyeba kopesa de plus ample information pour na boleka na koyeba kokoma katikati na oyo sika bongo nzambe akoleka na koyeba ko pambola biso kasi to suki wana te tozali lisusu na basango mosusu oyo wapi toli kopesa na bino tokomi tolonge na mboka ya dibla tokoti na mboka koke bongo kongo mo Christo basango ezali bongo basango wapi topesaka ya bakristo tokomi na mboka kok tokei bongo na église tobengi ensemble chrétienne peniel ensemble chrétienne peniel bango mpe bazali na milulu minene oyo bazali ko mibongisa oyo babengi na mboka na monoko na anglais 2 days of dedication thanksgiving worship and praise bongo babengisi biso banso na unit 15 exchange business park Churchville Industrial Estate Churchville Cork City T23 TH64 kuna pa ya pasteur Francis Longo un homme de Dieu au wapi alobaka vraiment malamu de la part Yankolo. Bongo babengisi biso banso na mokolo samedi le 6 juillet de 16h à 19h. Kuna na dimanche bakubanda le 7 juillet de 11h à 14h. Donc na banda le sous samedi le 6 juillet de 16h à 19h. Dimanche le 7 juillet de 11h à 14h. Bongo kuna gezala vraiment kafu pour nous contact de Bango, nous avons 089 97 50 435 ou encore 86 086 39 43 510 ou Pélissousou 089 972 49 08. Bongo Soko Bengi, vraiment, au Reba Koujoa, mon Bonakolo, le pasteur Francis Longo Owapi, à Bongisi, Milou Minene Owapi, et Koeba Koleka Katskati, na Oesika, ceux qui te rozala qu'on a biso penso. Kolo akoleka na koyeba ko pambola biso mingi bongo toyeba ko soutenir o ezali ba œuvre na biso moko kasi toleki lisusu ya koyeba ko remercier bandeko banso o wapi basila iko leka na évangile sur du sali o wapi leka ki milulu moko na samedi même ko na dimanche l'église o la grâce o etamsami na ndeko na biso le pasteur Luki Yvon bongo milulu o leka malamu mingi kongo mo Kristo basango aleka na koyeka opesa bandeko banso bazali katikati na sika matondo pekolo alekana koyeba ko pambola bino kasi pona koyeba ko succès basango na biso to basango o to ko bele na bino to ko ebisa bino basango o malamu mingi e ko ya 4 na mukulu oyo ya le 6 juillet 2019 bongo le 6 juillet 2019 fallait équipe na biso ya Congo mo Kristo basango baza na mboka na kok pona ko kende ko couvrir événement oyo na église ya pasteur Francis Longo kasi ekutami biso 4 na dimanche pour mukulu o le 6 juillet 2019 ezali bongo 50e anniversaire ya génitaire ya Congo mo Kristo TV oyo wapi azali molobenda bino katikati na Congo mo Kristo basango bongo toliko bele bande ko banso o bazwa ki lokasa ya koyeba koza elongo na biso pona ko kosaka na biso na mokolo le 6 juillet 2019 angonga ya 18h30 bongo tango tupese bino ba lokasa adresse na biso ezalaki bongo na Hotel Plaza kasi to moni lolenge nini Hotel Plaza balobi na biso fête na biso que le konako ba konsi la bongo na ngonga ya minuit tokoyeba okata misiki kasi lokola ezali anniversaire pe célébration ya 15e anniversaire ya molonga na ngai o wapi na bengaka la ministre ya intérieur bongo yango bandeko bapesi na biso conseil to le kanako eba kulukesika mususu kasi tosi ko changer location na biso ekomi bongo na salle ya Belgrade Road na kanisi busu ko message ezali ka toujours na même date bongo bandeko on a besoin d'invitation te oza na kimia tozali ko préparer pour ko kutina même invitation kasi to respecter heure na 18h juste toko banda milo na biso lokola bana nzambe pona ko eba ko célébrer mebu tukumitan o nzambe siko eba ko kusa 4 mo na ngai bongo na ngo toko eba ko célébrer oyo elongo na le pasteur na biso le pasteur Jean-Pierre Ngouizani o wapi azali mentor ya bongo na biso ba Kristo o wapi azali ko kamba ngai bongo to sengi na bino banso bo le 4 misika oyo ko eba ko célébrer vraiment elongo na biso na mokolo le 6 juillet oyo 2019 pona to tombola kiti na mokonzi bandeko oyo banso bakota misika busela ko eba ko sala biso sin pona ko eba ko koma pona to eba ko bongisa lolenge nini to ko eba ko sala pona to sila ko zala bino elongo kasi to posante ba surprise ali mingi to ko zala mona musique live to ko eba lolenge to ko kende kasi to posante de ko na biso pe ko nyanzo o zala biso pona ko eba ko pesa na biso ba numero ya kafu ko zala elongo na biso pona mililu oyo lolenge nini e ko eba ko likala bongo to senga basana na nzambe banso oyo basuka ko invitation na biso bozanga te soki bozala te bisala ko eba ko yebisa na biso pona ba place ezali bongo limité tika ko na biso sala ko eba ko pamola bino
na bandeko banso o bakosala koyeba kozala elongo na biso na mokolo le 6 juillet mpona koyeba kocélébrer 50e anniversaire ya ngai oyo bino molobeli papa Alpha pe 15e anniversaire ya likwela oyo ngai na mama la ministre ya intérieur na ngai oyo babengi mama Orti mama oyo wapi apesaka émission ya parole d'encouragement na chaîne na bino radio télévision Congo Mokristo kasi wana ezalaki basango wapi oyo toyaki nango na mokolo na lelo bongo soki nkolo azongi te yamba kosisa basango na biso tozala toujours connecté na radio télévision Congo Mokristo tala wapi tozala basango mingi oyo elekaka to matin na biso elekaka katika de sika na mokolo na lundi tomonaka bongo na ngonga ya 12h tomonaka fin na biso jambunga oyo apapesaka émission tobengi conseil dans le Seigneur ya pesaka na biso ba conseil to mateya dans le Seigneur pour na biso ba Kristo to sala bongo koyeba kovanda elongo mingi katikati na mabota ba biso to katikati na environnement na biso kasi tango tokomaka bongo na ngonga ya 16h tozalaka pe susu na mission tobengi retour le temps de la récupération ezalaka bongo émission oyo epesamaka epai ya yemei le révérend pasteur Remba ye alekanaka katikati na esika liso mpona koyeba kopesa émission oyo le temps de la récupération na ngonga na 16h kino 17h tango tokomaka na ngonga na 17h15 tozalaka na mission mosusu oyo tobengi wapi retour à la parole oyo wapi epesamelaka epai ya ndeko na biso Simon Makungu ye alekanaka katikati na esika bongo mpona koyeba kopresente émission na yo tobengi retour à la parole kasi tango ya asisaka tozalaka susu na ngonga na 17h15 tolandaka émission oyo tobengi parole d'encouragement oyo epesameli pa ya mama na biso la sœur Hortense la servante puissante oyo bapesaka yango elongo na sœur na biso Madi bongo kolo alekana koyeba kopambola bango kasi tango bango basilisaka tomoni na 19h10 tozalaka bongo na émission mosusu ya évangéliste international papa na biso Maku tango ifwene émission tobengi tango ifwene yalega kati na sika oyo kino na ngonga na 20h bongo tango tokomaka na ngonga na 20h ou 21h tolekisaka émission mosusu oyo babengi bongo na kombo ya sekele ya libala oyo ezali kosunga bandeko na biso mingi katikati na mboka na Europe na Afrique pe topesi lokumu na bandeko banso topesi matondo na bandeko banso bazali kolanda ba émission oyo banso kasi tokosani te tanto tokomaka mokolo na mercredi to mardi tozalaka bongo na émission oyo tolobela ngo na bonzambe oyo epesamelaka mpa na serviteur na bino ndeko Alpha. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, oyo ezalaki basango toyaki nango mpona koyeba kopesa na bino na mokolo na lelo journal na biso Congo Mokristo basango ekoleka bongo mokolo nyonso na ngonga ya 17h bosila koyeba ko se branche na biso mpona koyeba kozwa basango ya mai manso oyo ezali koleka katikati na